Correcteur News TV. Correcteur News TV. Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil. Très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus dans Correcteur News TV. Balobi Correcteur News TV, Ezali Bongo, moi na ya Bundes TV, image, il y a Papa Yves Mavambo. Rachou la caramel encore chez vous en ce moment pour vous donner des actualités. Mais actualité elle est low en tout cas ngana Dieudonné Maweja, Vital Mabiala, Marcel Mwamba, tout ça Bongo et pas il y a Mama Poso. Moko il y a ba artiste comédienne il y a Congo République démocratique du Congo mais surtout bon ba image ninge tamboli na ba réseaux sociaux qui est maman oyo comédienne na biso monene ya Congo a sala bongo accident au place et tu ebi que accident mais zakelo ko yo to kana kati mais accident wana et kotisa ndaku banda ba mois ebele oyo ezopesa vraiment passi azi choc ya moto ye lelo na kati ya ndaku na ye pour te rendre visite pour te lobi balobi moninga ya pasi ayebaka moto moninga malamba ayebaka na tango ya pasi ce qui moto na problème et pour soutenir attendre lisolo ya pamba pour rendre au réconforter vous appelez comme moto ya so posa na moi kopo ya ti ya kokabola na ye vous appelez comme moto ya ndenge ezali kambo accident ezali kambo ya pota so peut to tie moi appris na biso na kosunga na moi pansement et ko sala malamu ndenge to mona ki moto me toucher biso ya ko mona ndeko pe mwana mwasi aza mama aza na bana aza na famille ko vanda be ko sala musala te biso to yebi ko ngoso ko sala te bichete liliete ya mwana mawa to yiko tala bongo Mama Poso artiste comédienne na biso ya munene na Kinshasa mbote na yo mbote Maman Rachel. Alors en tout cas Correcteur News TV Bundes TV image Papa Yves Mavambo to kiti awa pa na yo obisa biso nanu po mingi peut-être na ba réseaux sociaux pe akali kamba lokuta we bisa nanu bato ba kolanda ba yeba problème nini ekomela kimo boso na koloba nanu merci na Papa Yves nzamba pambolo abatelo abakiselo ebele bon problème ekolela ngai na sala accident na sala moto a tout ngai 3 mois et demi déjà nazoke 4 mois. Bon, bandeko ya kosunga parce que nazaki na babeki atambolaka te bandeko ya kosunga basungaki na libanda pena baninga na ngai ya musala to sala ka musala moko en tout cas vraiment soutien zaki ya makasi soki bango te na bato libanda te ndeta musu na tiki beki te nde pote ya kisu makasi po ezalaki vraiment makasi. Alors na sali constant que na remarqué bango pe bazana ba famille biso na bango pe tozo bunda kaka mutu moko kondima azwa se porter garant potango pe leki munene chaque jour ayaka quand même. Alors nazo comprendre bango nzamba pambola bango bisika bazali abaksela bango ezangi na befort nyonso to basala ipona ngai mais siko boye évolution à pota amoni eza pota eza munene makasi batonganga 225 pence bon ezo mata maleme montant batongi bongo musunye bebaki bazaki obligé bakata ndenge batongaki wana bakata na misunyi wana bakati bon etikala ki polele na sko bazotia meche fo musunye botaka malembe alors basala anga pansement chaque jour. Alors chaque jour ango na sepelisaka pe bato na ba télévision bato pe batalaka ngai na bandi musalo na mwana mukie na koli lelo na komi mama boye na pe na bana kovanda boye ta musomona lelo basali yo 3 jours basali te yo boyebi moyen yango moni pote zo umela évolution ezo kenya nyeti te mais ce que évolution za nango ke ndenge zaki dès le début oya pesinga iboye oya sali boye nazo zo chaque jour pour taper quoi avancer. Donc il a vendu donc naza na minso donc ngai moko kaka. Alors tout le monde a ba comédien vous avez na ba structure na bino ce qui peut ba benga on se ba nini ce qui a GC ce nini ba structure na bino wana moi soutien yala kité bon donc na koloba te a NTPC na mona mutu te
fondation tokanisa et papa JP Massamba nde bango vraiment en tout cas na ebiti ta on a sali kaka accident après 4 jours bango nyo surtout bazaki sensibiliser bango nyo surtout bayaki le baki otala ngai bayaki na enveloppe na bango na somba bakisi donc il n'a pas traitement il y a 2 semaines. Alors un TPC ça pour aux ala qui membre na kati un TPC on ni ba soutenir yo te tondeni naza membre bon président Masumu ayebi naza président Masumu ayebi naza membre ayata une fois pour assister na ebité hein so bazana ba préoccupation na ebité mais ko juger mutu na musika boye eza donc naza bongo te mais na ebité ata ko déléguer mutu te na mona mutu te na mona mutu te donc nzambe ka muta obatela so nzambe te za passe utana ndako bato ofuta fin du mois bana ba ok classe mwana nga liboso sikoyo so nya biso ka okende susu te ana G3 ok sous classe te koza na idée nyonso wana hein okosa crise osali AVC donc yango na osenga na osinepsa ka nzambe merci pour azobatela ngai po soki yete makambo nazomona na misu na ngai otali bato babetela nga maboko bato basepelaki na nga poso en tout cas parisien refoulé zalaki boye en tout cas pe na suka na bokilo ndenge osalaki na sali ba théâtre belé na mboka oyo pe mais dommage na habité nzambe ka yemo kwa yebi évolution c'est quoi pota ou bien tant ça accident pota c'est qu'on a minute pansement où ils aura mon combien et puis bakisi non mais quand on voit ça bisona comment on peut s'en sortir par jour pansement ils a $10 par jour 17 000 francs bato bayebi na hôpital ndenge ezaka na bapota minene boye mpona kanga bango temps nazwaka vraiment temps basanga pansement bakisi nazwaka par jour nazwaka 6 grammes donc na tongo pour 6 grammes d'antibiotiques pour 1 gramme ezokoka te mpona poids na ngai po ebelisa pota mpe na ndenge ya kati pota motu na kozwa boye na kati kire eza te donc il faut vandi 3 jours ozwi lisusu moko tala ata ozobela malaria so ozokata bakire ezaka ndenge donc c'est ça en tout cas tu dis que tu non bikende ezalaka mikolo bato bakoma na bango kosala baescroquerie ebele na baréseaux sociaux mingi ya bato bakolobaki non peut-être c'est un coup monté okoki kolakisa biso quand même ata te to le monde ata pota te mais bato baidentifier quand même que oza vraiment na passe alors oh là là mama mujinga uzomona ndenge poteza munene bandeko en tout cas eza pasi komona boye lelo oyo na baboîte biso soto yebi et comment ça muto kei boîte fo so ya Heineken so ya Beaufort so ya Castel alors ba mbongo wana ya baso ba Castel so pesi moto abika polobi asala liso mosala to pe sauver vie ya moto oyo na ebité na obimisa ngo masuba na toilette oyirine na opesa mutu oyo bon moelinge kende o sauver nini ya malamu ata na miso nzambe to ata na miso ya Satan nini ya malamu ko bikisa mutu na liwa na ko kende kotika masuba na toilette ata na Satan on sepela na ngoti tozala vraiment na motema boboto tozala vraiment na motema bolingo motema oyo ya congolais président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lobi abi yaza papa amour et puis na discours na ya suka awa ya ba vœu le meilleur pour na année 2020 alobi que mutu nyonso oza na bonne volonté ya kosunga ba bazana ba problème ba sala yango boza ebele en Luanda nazomona bongo Yves Mandika Serge Kusanika depuis Allemagne papa Yves Mavambu depuis Allemagne merci na yo ndingo zolemba te kosunga maman poso ninga azabo e pansement ya mokolo tout ils ont vraiment problème Roger le combattant maman poso aleli soki mambongo pansement te mokolo nyonso te kozala ezala malamu bino so bebi pota ndenge ezala boye kenda tina motema soki motema pe kuti suba problème esala malamu te moi miliki moi sucre moi kolia moi nini moi pense surtout eloka mutu eza pansement bandeko olebosala ba viva bosunga mwana mwasi oyo artiste comédien ya monene ata yo moko botala na ba photo on dépôt biso ko toyena sima to écoute déjà poté komi ba komokanga na photo biso to monesi nga na yibité
donc malili ya miso kitinga au mona ba pota modèle abu banga na bota mana na mona na ngote en tout cas nga rachula caramel na osenga na bilo tu ba to nyonso linga rachula caramel so vraiment linga nga linga na mutali boso poso elle ni comédienne na sa munene linga na yeza la teke lobby mutakufi alitoko mona mbamo ba sac alo c'est comme kita ba mbongo comme na ba enveloppe ezana tinate ata nzambe na likolo or c'est blanc te pombonga on pe ezana on pe na impact te po oye ko tikela mutu oyo azana sans vie donc mutu azana bon moyiboe ce que loka mutu ezali ata muke bino mo boyoki alors oui pansement ya pamba ya mkono c'est $10 na agence potinda $50 $20 $30 et comment so posa na Kinshasa tinda loka na M-Pesa alors pesa numéro na ye botindele mbongo na M-Pesa esunga ye pansement ya mokolo nyonso tout bino mo boyebi likolo le ba otambola ti aza mwasi aza mama ya bana mutema na nzambe simba bino place so bozwami en tout cas maposo yebisa biso numéro na yo so mutalinga benga yo pour les cas directement ils attaquent non ba ya karasima ya correcteur news TV to sima ya bi image non ba les cas directement pa na yo ba pesa yo quelque chose na M-Pesa to pe batindela yo na agence bon numéro na ngai ezali plus 243 97 19 34 620 wana pesa kana WhatsApp yango pe kana sera rappel bon pona M-Pesa nazwa Orange Money te Orange Money te nazangi na M-Pesa na opesa numéro alors comment on a c'est un mot de la fin pour la badion pas kolanda yo en tout cas surtout na kamba pasi oyo na ndenge to yo kalisusu ba comédien ba oti ko kende bongo kuna na kinga kati parce que biso to yebi ex première dame maman Olive Lembe azara na système moko ko réunir ba comédien kuna na kinga kati pour na ko lekana bango ko fêter ba fête à fin de l'année malamu alors bato nyonso ba kindeki kuna est-ce que bataki kombo na yo et puis bato bakendeki ba sonjaki na yo teke moi quand même quelque chose de bimi kuna to ke etikela ta moninga na biso te pona kombo na ngai e kotaki ezalaki parce que koki tambola te bon nayebi te qu'est-ce qui s'est passé nde bake nayebi te nayebi vraiment te donc batikali po bingo te ozi pe message te mais est-ce que moi ezali on communiquer yo mo directement na maman Olive Lembe nana moyen te nous en moyen de et pourtant président na bino surtout na MT parce que yo mo lobby aux membres baza déjà tous les prix le plus mieux il y a kokende comme ça message mais la minute sur maman Olive Lembe pas olanda yo pe ça message parce que maman Olive Lembe landa correcteur no style landa bi image et puis autant on a ba TV national normal lancer message pour la maman Olive Lembe maman message na zolo bakaka ke ngai poso ya groupe Les Princes du Rire ya ngalfar na lokuli na sala accident donc soins médicaux nazozwa ngai moko soutien ezate soki kosunga ngai nazali nzamba opambola yo vraiment pour moyen ya koatteindre yo ezate nani akomema sango nani akomisa mtu azate donc yango aka na nga na loba euti au fond du cœur. Alors maman Denise Nyaki européenne azali maman Mobutu ayaka vraiment pe kosunga bato bana ba problème papa Félix Tshisekedi Tshilombo azali papa ya bana babi papa d'amour maman Denise Nyaki oui azalaka tout le temps kolanda ba réseaux sociaux na ba télé na ba radio pour qu'il memela rande le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo message parce que y azana mongonga te lancer pe message na yo pour maman Denise Nyaki. Bon maman Denise ngai moko pe ya bana na yo poso na sala accident na bela donc naza na ndako naza na bana fo batanga ngai moko fo nazwa traitement suka sanza pe zozela ndako ya bato donc nakoki te nasalaka mosala na mboka oyo nasepelisaka pe bakonzi ebele na kati ya kisasa oyo donc na mokili oyo mais tala sikoyo na beli ngai na vandi moyen na continuer kosala misala na ngai ezate
pona nini lokolo eza na pota nzoto ekomi nano makasi te ezosenga bakisi surtout bakisi vraiment. Donc message na ngai moko pe ya bana na yo o basaka misala lokwa baninga nyonso tu message ya mwana komisi oza mama loboto mama bana ebele message na ngai yango pour bien surtout bozolanda bongo na pasi na mawana motema ya komona bongo souci ya ndeko na biso poso moninga mwasi congolais lokola bino en tout cas ezali pasi ye moto simbami na motema ya komona ndeko ndenge akobelela azwa ata pansement ya pambo ya mokolo nyonso asengi na eloko akolia te asengi elamba te azwa ata pansement pour que azongisa nzoto santé ezonga normal akoba na mosala na ye po na mosala nde ye libikili ya ye libota na ye bana na ye na boyende na koyoka mbela ya mama poso eza mpe na bandeko mosusu batindaki mwa quelque chose po azwa mwa traitement na hôpital pour na basoin ya pota na ye na boyende to remercier vraiment merci beaucoup na famille Kavwanda en tout cas merci na bino nzambe ya likolo asimba bino makasi abakisi ya bino ebele na oyo bino bodumisi ya motuya merci lisusu na mama Evelyne Lomami ozali mwasi ozali mama na motema merci penza ndenge osimba mi potindela ndeko poso quelque chose na ye merci lisusu na papa Yves Mavambo kuna depuis Allemagne en tout cas merci na yo penza ndenge ozali tout le temps malgré libanda mboka ozotia lisu na yo na mboka na yo pe ozali na souci ya bandeko na yo ba congolais en tout cas merci beaucoup famille Kavwanda toujours remercier bino penza yo moto kolanda biso sala kwa famille Kavwanda yo moto za mwa sozolanda biso sala lokola mama Evelyne Lomami yo moto zolanda biso za mobali sala lokola Yves Mavambu na ndenge basimbi motema pona kosunga na ndeko na biso poso comédienne na biso to ebike non to secret ya dégâts on a nous ngalfa donc théâtre mo ezalaki te le roi bango ezalaki chaque donc oza les jours qui mambango ça so mardi boy o ki mambango qui déjà ko braquer TV pour otala pasi o ezindeko iso pe lobby yeba pasi moninga lelo sunga ye po lobby pe ba sunga ma poso en tout cas o bandeko batindaki famille Kavwanda ma Evelyne Lomami na Yves Mavambu de yango to ko remettre yo bango bazaki motema polele pour batindela yo quand même ne fisque traitement ya mokolo na mokolo ya kulia et komona na sima bon no ba sima mina motema batinda pe basala pe lokola ba merci mingi na enveloppe o na simbi na bato nyonso tu batie loboko awa nzambe alola apambola bango pe ndako na bango ekauka te bana na bango o nyonso tu baosala esimba eke liboso na gesto basali merci vraiment merci mingi merci beaucoup tokomi na suka mingi ya olobeza te ezaka likambo ya pasi na mawa mais conseil ezaka moko yo moto mela masanga to boyi na biso te yo moto divertissement to boyi te ba feti pe yango oti na minute oyo olokende noko tika mbongo soki wapi olobebisa mbongo soki wapi tindela ndeko azwa traitement tindela ndeko azwa santé na ekonomi merci boza ebele nga na obelela kana zobelela mbim na zobelela kaka mbela na ngai Yves Mandika depuis Luanda mama posa za na problème Roger le combattant depuis France mama posa za na problème Evander wana poto mozo ya kalate mama posa na problème donc passe na mawa ya biso kolomba dans malobe sili to pesa bino numéro na ye numéro ya MPC pour la bande de Bazana Congo ou ba kosunga ye numéro ya MPC zali 081 35 76 26 et puis 5 à la fin. De bander les sous pour la bonne compréhension 81 35 76 26 et puis 5 à la fin. Ils allaient bon vous d'accord pour la routine de moi quelque chose moi libre moi miliki moi nini moi traitement et moi pansement et que ça là vraiment malade mingi. Merci Nabino oh si moi qui peut vous aller qui brancher pour la colonne correcteur News TV et Bundes TV image et pas Yves Mavambo la minute oyo routine de la bateau émission oyo balanda pe bosimba mamotema botindela ndeko po soit quelque chose.